Coucou ma grande famille, mbote 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 na pesi biso mbote na kombo na Yesu de partout epai wapi oyo tozwami papa mama ndeko ya mwasi ya mobali yo oyo kozwa vraiment libaku ya kolanda mama bi mbote mbote na kombo na Yesu Masia. En tout cas soki okwei na video na nga cela veut dire oza en vie, nzambe abateli yo kino mokolo ya lelo e abateli mpe ngai yango naza devant bino. Alors pourquoi pas totia nzambe wana liboso tokobondela avant ya kobanda développer sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, le Dieu fidèle, Dieu d'amour, le Dieu de bonté, Yahweh Topesio, merci. Merci mon sang na Israël, merci Nzambalola, Nzambanguya. Yahweh otelemisinga lisusu na mokolo devant peuple na Seigneur pour nous partager. Kolo eza na makasi na ngati. Na recommander moment oyo se na loboko na yo. Du début jusqu'à la fin, zala maître ya nyonso. Yahweh na sengi maloba ko te pai na yo. Intelligence, sagesse ko te pai na yo. Tikete na tango to libito partager. O nyonso ayo te esprit nyonso to zo confesser comme na yo te. Ezala musika na biso chaîne na biso ba abonné nyonso ya biso to bombi yango. Se na ngoya loboko ngoya bonzambe na yo. Zala nzambe yo komimonisa o to ko partager e fanda kati na biso e botamboma kitoko lokumu e kozonga epai na yo po ete yo nde mozalisami na nyonso dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, meilleurs vœux déjà, hein, tout le monde dit déjà. Donc, ma meilleure vœu, bonne année 2025. Naba abonné nanga nyons en tout cas. Merci beaucoup. Na confiance au Salinga, ya pour s'abonner, ya pour la vidéo, nanga ya pour partager. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, bienvenue. Naba ope ba yesika na ya bibino na kombo na Yesu Masia. Awa eza esika na bino ezanda kuna bino kitwa no vandi mbeto wana ozwi etikalaka ya yo mpo na libela. En tout cas nzambe abateli biso tokomi toza na mois de décembre tozosilisa vraiment 2024 tozosilisa 2024 nzambe wana abateli ngai abateli yo et en tout cas faut tozala reconnaissant envers nzambe wana. Je m'excuse, il faut tous la reconnaissant avec Nzambe wana et tout tambola pe na kobanga ye, c'est très important. Ce qui Nzamba zo batela biso boye tozo koma na mukolo tozo koma na tango yo eza vraiment na makasi na biso te seigneur na biso tout tambola pe na kobanga Nzambe tout tia makambu na ye en marche à pratique et le kumu ekozonga kaka epai na ye pe akozanga te na kopambola biso. Voilà ce qui momoni na osa mikolo ebele na oya te en tout cas bo mitungisa te naza nanga naza penza na ninga pe na tango na ye boye na bimisi eloko ya malonga na ningaka te koya ya olakisaka ati oye olobi. En tout cas non tala kaka et mama abi azali femme au foyer naza na ba mama oyo mpe tozokamba na groupe ya WhatsApp naza femme commerçante naza na bene. Donc so oza na besoin ba robe, oza na besoin ba perruque, oza na besoin ya ba biloko donc natekaka mpenza donc natekaka ngo donc naza bena femme commerçante. Donc so otali na ba video na nga na communauté na nga na postaka même ba robe na ba nini wana soki short wana na postaka ba video ya ba image ya ba robe ya ba nini. Donc so ko sepe na o mama bi alati contacter nga tokosolola tokosala masolo partout epai wapi ozwami. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc ceux qui ont les longs liboso s'abonner, ceux qui osent déjà commenter, liker, partager. En tout cas Nzambe akozanga te na kopambola bino pour na soutien. Merci beaucoup. Voilà les lots tozolobela bopeto chaîne na biso eza libala pe bopeto libala pe bopeto. Voilà ya mwasi tokoma ya mwasi mais na maloba tolobelaka ya mwasi te tolobelaka ya mwasi na ya mobali parce que bato nyonso tu mibale wana il faut bazala bopeto et surtout so baovanda esika moko et surtout so baza esika moko et surtout bopeto ya kati ya ndako ya libala nde mpena nde totelaka yango mpena marto mpena boye mpena tobetelaka yango sete. Et pourquoi pas na yo mpe ndeko mwasi oyo mpe nanu mpo obali te en tout cas vanda kaka oyoka mpo ose préparer déjà parce que omoni baerreur mosusu oyo biso tosala oyo bato ebele mpe basalaka e avandi na ye acroiser les bras aozela kaka akota na kati ya ndako ya libala nde abanda sikoyo koapprendre. Non, baaprenaka chaque jour
ezala mwasi ezala mobali baprenaka chaque jour yo kozelaka ate ke otie makolo na kati ya ndako ya libala nde obandi koluka oapprendre oyeba mpo obongisa ebongo sikoyo ntango okóma kuna omona yango eleko ebele mais par contre soki oye déjà na connaissance moko boye ndeke otia makolo oyebi ke na osala yango boye ekendaka boye ezongaka boye ezaka bongo mais sikoyo so yo ozeli kaka okota nde osala makambo yango ezaka mwa mpasi. En tout cas tolobi bopeto ya nzoto c'est très important, bopeto ya nzoto c'est très important, bamama bapapa tolanda c'est très important bopeto ya nzoto. Lelo tozomona même bacouple ebele bamabali ebele bazopanzana bazokabwana badivorce baséparation oyokani asaka monoko solo asaka nzoto solo asaka mapeka solo asaka boye solo mutu solo nini solo. Donc ozomona ke pourquoi parce que bato wana bayekolaki te avant baya kokota na libala baaprenaki te avant baya kokota na libala tokóma neti kosala neti komesane na libala. Oui, bon, mais ça c'est tout à fait normal. Bon, ça va tout mibale. Oh, bon, sangani, ça fait bamboula, ça fait bani. Faut pas mais ça n'a pas bino mibale na ambiance, na bino na mode de vie, na bino. Mais comme mais ça n'a oh man loba. Ya comme mais ça n'a ko eux ça la ke mama hamsusu to néglige ka surtout biso ba mama. Bo limbi sanga po loba ke bino ka basi ka basi bon mibale na mibali pe. Mais mingi biso parce que biso ne za base. On s'y dans un pilier. On s'y dans un pilier. Donc cela veut dire biso to koma ko négliger moi mingi ba mama biso. Voilà loba toujours te ke bino pona zong c'est la bino loba toujours biso parce que tant nozo ba biso donc biso nyonso en général nanga moko pe na kati tozo mitia biso nyonso na kati. Pour biso so débat de ba mama. To koma ko mesana ko négliger ba blom so tali ka bia. O ba nanga dato mesana biso dato vana ça. En compagnie ça ne loté. Ça na eka bon. Osala biso eleka na mama osala bino eleka na bova na bino mais tant ozo indisposé moto aza pembeni na c'est pas la peine papa tant ozo indisposé moi sino bozana c'est pas la peine surtout pour excuser nga surtout ba mibalo ba fimaka déjà sur la cigarette so esangani moto auti olia biloko déjà auti olia wana ezada na solo na après aya bakisi sous cigarette basolo nyonso wana mibale sangani papa na ngai yo mozwaka loboko notia boye miyoka nanu avant kende koyokisa yango mwana bato ozomona te ke ezosunga te. Donc cela veut dire bopeto ya nzoto c'est très important. Mutu normalement mutu fani kaka monoko na ye na mokolo 2 ou 3 fois 2 ou 3 fois je dis bien 2 ou 3 fois tufani kaka monoko na ye ozwi brosse no na personne na tongo tango ozolamu kozosukola monoko na yo na butu avant ke nolala osukoli monoko na même pendant la journée soko yebi ke so brossaki na tango mais une fois ke oke sola na batu oke okuta na batu oke place mobe na batu il faut brosser lisusu na butu susu avant mata na mbetu ko brosser suki ezaka na butu avant muta tia nzoto ne na mbetu avant muta tia nzoto ne na mbetu nde ko brosser suki mutu fa brosser monoko c'est très important. Oyo eza pona retirer salité à l'olemo eza na batu mosusu l'olemo brosse à dents esalaka normalement 2 mois nga kotondi na oyebisa bino benga defona sala nga babosse à dents mosusu 2 mois te eza nango soki komilakisa te en fait eza ndenge nanga pourquoi nalinga ntango na onika minu surtout na lolemo nanga ntango na onika na brosse na lolemo nanga na sentir baminu wana brosse so ekomi osila minu eza susu ekomi debedebe ezodendaka na lolemo c'est pas la peine parce que wana obimisa salite te ezala na kati ya bagencive wana eza na lolemo obimisa salite te. Donc oyo ezosunga mpe na osala nini na kobenda basalite na lolemo. Donc ntango brosse niki monoko na yo brosse niki lolemo na otie brosse no na position okuna okotisi omatisi boye lolemo ozosala boye ozobenda oyo mpe koya kaka na suki obenda cela veut dire lolemo na yo nini objectif eza ke lolemo na yo ezala rose etikala rose ntango osisi kobrosse oyo etekamaka na bapharmacie na basupermarché na baboutique partout etekamaka so babenga yango tire line soki nini yango wana obendi mpena ntango ozobenda ozobanda mpena na kati kuna eza mpe loo mobe ntango ochange brosse bochange parce que ezalaka mwa bamino awe
ezalaka ba mine mobe ba mine pe koma kosila voilà donc po yango nde ezosunga na kobenda salite donc ozwi yango ozobenda okotisi na kati kuna soza yango okosanza te obimisi okotisi obendi salite obendi salite kuna mpe persodano na brosse na oso onikaki obendi salite yo mo ntango osisi otali miroir notie monoko no otie bo ozomitala c'est bien donc c'est que oza na mposa salite ya nini monoko no elumba te monoko elumba te epuis bato mingi oyo balumbaka monoko balinga mpe kopesa bato minoko awa okopesa ye aza mwasi na yo aza mobali na yo mais se rendre compte ya monoko no elumbaka ndenge nini soki oza na maladi wana oyebi ke monoko no elumbaka ere moko ata osali evandi quelque minute elumbi luka clou de girofle zalaka na clou de girofle na yo soki oki omoni munganga esimbi te luka clou de girofle mpe kotiango mpe na mabondeli biloko mosusu mpe ezalaka baesprit luka clou de girofle ntango osisi kobrose bongo soit clou de girofle na otia na monoko banda kofiba ou soit okoki kosala bain de bouche naturelle oso osalelaka bain de bouche ya nini ya bapharmacie c'est bon soki osalelaka yango te soki monoko no yo moko oyebi ke monoko no elumbaka to broso ovandi quelque minute luka siko bain de bouche naturelle eza nini clou de girofle na citron ozwi ata 20 mbuma ya clou de girofle otie na 1 litre ya mai ozwi citron moko opasoli otie wana etoki na mai wana après bain de bouche no yango wana après avoir kobrose bongo otie yango na monoko orince monoko no ata 3 fois bomba yango na molangi soki esili orefaire ka bongo omonaki monoko no ebanda olumba te monoko ya solo indisposaka bato epuis motu oyo ye moko ayebi ke aza na monoko ne ya solo azalaka mal à l'aise or ce n'est pas bien brosser monoko na yo ntango obrose monoko no kota na douche na osokola nzoto no na jet douche no ya kitoko na savon no ya kitoko nga aza jet douche na nga nasalela yango oyo nga jet douche na nga nasalela yango voilà esili kutu soki otali omoni etikali na se kuna somba jet douche na nga nasalela yango nasalela gamu mobimba yango nasalelaka na mafuta nango na crème de visage nango na gommage nango na huile nango natia na kati ya mafuta donc namoni moyo oyo na bilo ebelebele eza te nayekala na jet douche po tolobela mpena makambo mopeto voilà jet douche na nga nasalelaka yango et ça sent bon aussi voilà osukoli alors soki eza mwasi bamama ye tozalaka na secret na biso moko oyo esalaka ke mwasi nzoto abo mwasi elumba solo te na de secret nasi nalakisa yango wana ye nango lisusu mpe nakoyaka kaka nango lisusu parce que eza secret eza bolamu kopartage mpona kosungana alors secret na nga yango secret na biso yango yango citron na saforel peut-être bamama bomituna bobi citron bongo citron batiaka na bomwasi jamais batiaka citron na bomwasi te mais eza na façon oyo kosokolela na citron oyo ekosala ke nzoto no ya bomwasi esala nini elumba te okoza oza moto ya monene eza oza moto ya mokie eza oza moto ya taille moyenne bamama il faut toyebaki nzoto na biso parti wana nyonso na se ata ya biso kaka te meme ya mibali elumbaka na mwa ezalaka na mwa solo nango ata ya mibali ya basi kaka te ezalaka na mwa solo nango moko boye alors solo wana esaka ya bamolunge ezalaka na solo nango mpe naturel ndenge nzambe asalela yango sikoyo solo wana naturel soki ezokuta basolo ya molunge te ya salite te ezalaka na problème te mais soki eyi kokuta solo ya molunge ya basalite nomonaka basi oyo babimisaka solo alongoli sous-vêtement ne boye okimi mobali oyo akitisi boxer na ye boye okimi mpona nini ayebi kosukola nzoto te ayebi kosentreten te saforel ndenge eza boye meme bapapa bakokosukolela yango eza gene intime même mobali akoki kosokolela yango donc cela veut dire asokoli na nsima na ye liboso na ye voilà mais nga sikoyo nde nazo explike kosokola yango na nsima na liboso kobana nano na citron pardon parce que tobana nano na citron
Parce que citron, ils ont souvent pour la kolongola ba mauvaise odeur. Et citron, ils ont éclaircissant. Citron et picaranango nanzoto parce que ils ont un acide. Mais ce qu'on veut diminuer acidité nango, oui qu'on mélange en a maille. Mais ils ont mieux que ça, elle a un boyer parce que tant que ça acidité, ils ont coton nanzoto, ils ont sungayo. Kobanana na mapeka. Ya. Ozawana ola trava singlé, otamboli long trajet. Soki boza na bete wana omoni wana olati babras cassé basengle otombo ya loboko place bato baza bato bakimi déjà nano eza nano noir bapoala okataka te ça sent non pardon ezala papa ezala mama ntango okoti na douche na okozangaka citron te nga nalobaka toujours mwasi azangaka citron te na ndako même ba mama tokamba na wasa bayebi na loba yango chaque fois na ndako ya mwasi citron ekozanga ti yo somba citron fa so yebi olongo tumba Thomson no assaisonné te na ndako ya mwasi citron ekoki kozanga te ba mama citron ekoki kozanga te parce que à part kolambela kosokola citron déjà ezalaka mpe na baetili bamakambo ebele toetilisaka alors citron ekoki kozanga te somba bacitron na yo yaka nango sukola yango tiango na mwa sachet tia na frigo na yo moni ti boye eza malili moni ezo po euti na frigo kota na douche na citron nikaka sa mapeka donc neti nde na divise yango par de boye kaka ndenge eza boye mapeka ntango ozonika nika mpena yebaka nde na onika donc ntango ozonika wana ezoede yo mpe elongolako batashe ya banoir banini nikaka citron donc na nsima matoi awa banikaka mpe na citron awa osali boye nani na kingo surtout bato bazalaka bakingo mwambe wana omona ata mosusu baere ya moi azotoka bamitoki ezokangama ezosala boye mama niolosa kingono boye nikelanga citron ezala papa ezala mama nika citron oye nango boye mama soki eza mama na se ya tolo tombola tolo na yo nika citron tombola mosusu nika citron na katikati awa oniki citron na mipandi na biso bamama bamisuni ese ekoma boye kitikiti ekangi tombola yango kotisa citron nika citron ale oyo ndambo osobwaki mpo sosali parti ya likolo ozwi moitié mosusu osodivisaki wana mosusu ozwi su ya sika aloke nango siko na se na lobi teki okende kokotisa kuna non okomiboma alors na katikati ya makolo ekarte makolo no na douche zwa mopende na piaka zwa mopende mosusu piaka likolo ya bomwasi wana ezala bapapa ntina oloba boye nango baka bamama te ezala bapapa likolo wana place bapelustor ezalaka et surtout fo kokataka ngo mpe ozwi citron nika likolo parce que likolo wana surtout soki oza moto osotondisi bapelustor evandi wana epesaka sola molunge sona molunge wana ozotambola nango bamitoki wana ezokita na katikati ya makolo ezokita oza wana mpe mwana mwasi soki osali petit besoin opangusaka na mai te yango mpe ekiti bamitoki wana ekiti entre jambe ezalo noir te nde entre temps frontime ezosala olataka mpe cycliste te bon mpona wana bon eza na bato mosusu bakokaka peut-être cycliste te mais soki okokaka cycliste te toujours faut adopter anoka ya citron onikaka na citron na yo à part ça ozala mpe na baproduit oyo okoki kozala osalela kopakolaka mpona kolongola banoir entregent wana video moko eza na se wana nalakisa astuce moko mpona kolongola banoir na entregent mais eza wana nasala mélange wana en pleine video wana eza soki okiti botangi bomona ngo eza wana alors nikaka niki na mipende wana katikati likolo wana oniki alozwi citron na olekisi yango na nsima na nsima nde mpena muna nika ngo na citron mpo kuna ekokota nango te oniki mpena na citron na nsima wana mpena na entre des pays voisins oye nango na pays moko ya voisin na ngambo na obe wana na ndenge akati oniki susu boye kuna ekotaka nango facilement bongo te onika bongo orince na mai nde sikoyo okoya kozwa saforel na yo nde sikoyo okoya kozwa saforel na yo alors soki ozwi saforel na yo ngai saforel ntango ozonika na nsima oyo eza bagan bomonaki couleur eza rose oyo eza bleu donc bleu na rose eza différent parce que différentes couleurs plutôt pour bleu
ngai ezalaka mpona konika na nsima. Rose ezalaka mpona konika liboso. On dirait toyebaka ke liboso babetaka bui mai savon, mais faut konika. Faut konika. Surtout ceux qui ba mitoki ezokita ba noir wana faut konika. Faut konika. Alors ozwi gana oboye luki gana yo bamosusu banika na basous-vêtements, ça dépend parce que ndenge eza boye kutu nde eza boye eza esika parce que il faut ezala toujours renouvelable ata après 2 mois renouvelé mpona koevite babactérie ezongaka yo ozwi saforel na yo. Ma eza te nayebi te soki fulufulu yango ebima. Ozwi saforel na yo ozonika boye yango nazonika ozonika na bapays nani entrechamp wana pembeni ya nini ozonika boye oniki na katikati makolo wana oniki likolo wana place opakolaki citron nika yango. Alors na kati ya ba deux lèvres na okoki kolekisa légèrement po kuna ezalaka fragile konika ngo makasi te entre ba deux lèvres na yo oniki kaka malembe bolekisi légèrement. Voilà, après otie lisusu oke nango na nsima oniki na nsima. En tout cas ezalaka mpona bamama te na bapapa. Oniki yango na nsima na sola citron na sola saforel. Citron imagine mama bima sikoyo okende zonga miyoka ko omonaki oza ntango osisi kosukola bongo osali bongo apo osukoli nzoto no bien ntango okoma mpona koaplike mafuta na yo soit fozala na oyo vaseline kute esili vaseline yango oyo eza beurre de karité oyo nalakisi na video eza na se ezali pure. Alors beurre de karité oyo eza à base ya curcuma. Nga na bene na riche na biloko donc bo supporter nga. Eza à base ya curcuma. Je vous dis que ça sent tellement bon. Eza na solo kitoko beurre de karité onde bo mona ngo. Elongola banduta, elongola ba noir entrechamp et ezotika solo kitoko. Omo ndenge ezokita. Donc musala ezosalama, ezosalelama. Ezaka teke na lakisi bino po mona. Non, c'est ce que j'utilise moi. Donc voilà. Donc soko osali bongo opakoli beurre de karité. Non. Alors beurre de karité tam soko ozana ngote. Yango moni na lakisi na vaseline. Vous savez la vaseline ezaka nango partout. Okozwa vaseline opakoli entrechamp na yo opakoli entrechamp non. Maintenant opakoli bongo cela veut dire outi kosokolo sécher. Osécher mai, osécher bien na sima liboso, sécher mai na ba serviette na yo après neta opakola oyo soit vaseline omona ki odeur ya kitoko ezotika lo journée mobimba. Beurre de karité ça sent bon. Prochainement dans la sabino nyonso parce que eza ya curcuma. Il y a carotte eza, base à carotte eza, il y a citron eza, il y a lait eza, il y a ba bébé eza, il y a nini sous eza. En tout cas c'est belé. Eze belé beurre de karité car pure wana oyo eza na lakisi na video eza na c'est ce qu'on va salir un mélange na curcuma. Donc biso awa toza na bio donc osala bio yango. Donc so poza na besoin na contacter nga voilà. Donc ezozumba tellement kitoko, solo kitoko. Opakoli yango beurre de karité oyo pure de solo nango bato basupporta à moitié mais oyo mélange oyo solo kitoko. Alors eloko mosusu na ngaki naloba abonné nanga moko atonaki ngai concernant différence entre poire vaginal na poire oyo tosalelaka na nsima. Naza na 2 poire nanga awa oyo ezali poire vaginal na surtout omona yango lidusu nango tala ndenge eza monene toomona yango na kati. Alors oyo eza poire oyo tosalelaka na nsima et lidusu nango tokomona ke eza mokie. Voilà, lidusu nango eza mokie. Tandis que na poire vaginal lidusu nango eza monene. Et poire vaginal et se présentera boye na ba nini nango ba tuyau nango oyo. Wow. Voilà, na ba tuyau nango mibale oyo. Ezo dépendre maintenant na mutu tanga linga sala tuyau nini oyo ya kosalela. Ya monene oyo eza boye.
nayebi te so bomona bien. Voilà, eza boye et ya moke nango mpe yango oyo. Alors poire oyo ya nsima topurgeaka na libumu. Nauti osala video moko nalobi mpe makambo ya kopurge bapapa bamama etu topurgeaka na nsima. Cela veut dire soki oza na mai na oyo ozopurge soit neti mai ya tangawisi nde nauti oloba na video wana, bakangaka nanu boye. Fo okanga nano ofini mopepe mpo alobaki nalakisa ndenge nini ya koutilize yango. Fo fina okangi yango boye. Ntango yo okangi boye otie na kati ya mai na yo. Eskize nga na ye na nini ya mai te. Otie na kati ya mai na yo wana eza na mutu nango, wana fo ezala na mutu nango, omona yango moko ebandi koabsorbe mai. Donc vike yo finaki ntango ezofungwama ezoabsorbe mai, ezokotisa mai etango osimba osentir ke no poire na yo eza nini etondi e opurge na nsima. Pendant ke bazopurge balalaka, bazalaka ya kokushe na position ya kolala. Biso tokoli babandaki kopurge biso bona après 2 semaines basangisi biso mingi bandaki kopurge biso makasa tomate. Bato bakoli na kii bayebi makasa tomate wana bandaki kobota nango partout, ou bien lumba surtout jour wana so omiyenaki mabumu na bino place mikolo bavandi bosala makambo. Donc bokozwa pena lumba bakozwa lumba batuti bazwi mai wana. Donc omona après 2 semaines 3 semaines bobino wana bosali molongo oyo azoya zwi ya ye. Donc cela veut dire ntango bandosala biso bandolalisa biso tumona mokolo avandi alalisi yo boye azopurge yo. Sikoyo biso mpe tosi tokomi bamama boye. Donc milalisa kaka na chambre na yo osela ose coucher ou bien ata na douche na yo sikoyo foza pena na position penché boye. Et puis ntango bapurgeaka fo pa kotia kilo na libumu. Donc fo mitika pena ozala léger mpo ntango ozopurge mai wana esala nini ekota yo malamu. Voilà, nansi awa eza clair. Et mpona awa ezali mpona kopurge na vagin juste mai. Bon nayebi te, peut-être ezalaka na bakisi mosusu, peut-être selon recommandation ya médecin. Tant mosusu ezalaka na kisi moko selon maladie ya motu ayebisi esalela poire vaginale peut-être. Mais ngai nazolobela kaka na mai mpona kosala nini kosukola vagin mpona bato oyo baboyaka na bango kokotisa misapi na kati na vagin. Parce que eza na bato mosusu bakotisaka, eza na bato mosusu bakotisaka te. Mais ngai conseil na kopesa biso eza kaka ke ntango mpo ozokotisa yango légèrement. Parce que kokotisa ya makasi wana nde ezocréer pas problème. Voilà, oyo soki otie mai nango boye ongunzami. Bamama toyebi baposition na tongunzama ntango tozosokola nzoto ya bomwasi. Ongunzami kaka na position wana eza monene boye. Osotondisi yango mai ale otie okotisi yango mai wana yo soki ozopompe ka ndenge ongunzami wana ntango ozopompe ezokota ezobima tozomona ezobimisa basalite banini. Alors ntango ozopompe yango mpongo na bomwasi na yo il faut neti mesure neti eza nango mesure monene po okoki osala yango ata ça dépend ata 6 ata 7 ata 8, ça dépend ndenge kaka yo okolinga kosokolela nzoto na yo ezala propre. Parce que tolobela bopeto nzoto no ezala propre. Donc okotisi nongunzami bongo ozopompe boye omonake mai wana ezokota ezobima. Donc ça dépend ya tuyau oyo kolinga kosala nini kosalela. Donc voilà, nansi explication message eza passé pour abonner nanga oyo asengaki différentes façons ya kosalela poire vaginale et na poire ya nsima. Donc voilà ba maman, voilà ba papa, nzoto il faut ezala bopeto. Mutu faut entretenir nzoto na ye. Oko kozala wana te ozaka mutu moyo osebazaka na ba parfum. Yoka parfum air nyonso. Yoka parfum air nyonso mais nzoto sokola yango bientôt bia parfum ezali mindele basala nde. Bo biso to mindele. Mindele ba mindele biso to ba africain to ba to ba bantu. Il faut nzoto sukwama. Il faut sukola parfois so to quoi. Il faut sukola nzoto na yo. Avant ya tukutia parfum. Parfum lo mola solo ti. Parfait kutu soki ye kuti solo mabe e bakisi su solo mabe.
Et ça la solo et ça la bien té alors que nous autres nous sommes sokoli en bionique nous autres nous bien na citron ndenge na expliquer au sokoli nous autres nous bien papa sokola nous autres au saka des fois maman moi c'est libala akenda kolala makolo mabiata te oso matina mbeto kuna makolese salio mabiata piaka o matina mbeto kuna na liputa ka ndenge obutaki mosalo yo lambi kaka na liputa ana na tolo papa pa yeka akuti oka na liputa ana boso okangaki lokwa ba mama mbikudi okangi wana olambeli liputa wana osaleli okenda ngo mibwaki na mbeto lembi na oso mibwaki na ngo boye na mbeto ebimisa soit litungulu soit ndembi soit moutarde ebimisa basolo nyonso to esangani oboma mwana bato étouffé oyo te oni sokola nzoto no des fois sokola nzoto no avoki omata na mbeto no sokoli nzoto no mwa parfum na yo obetikisi so oza na baber de karité oyo te vaseline eza wana ozwi opakoli mwa solo bien ezala yo c'est bien c'est très bien olumba solo kitoko mwa parfum no mwa nini oza na solo kitoko siko yo okende omata na mbeto ozolumba sola ngai ozolumba sola ndembi sola litungulu sola ponda limbondo olambaki sola ya misili c'est pas la peine apo oza aposa mobala satisfaire yo asatisfaire yo ndeni mpo aosala kaka neti kaka barobo mpo ase débarrasse na yo alongwa wana kende so na salon soki wapi mpo solo wana ya okoka te papa oza na mwasi oza na posa mwasi apesa le meilleur de ye oza na posa mwasi asala soki nini asala soki mwasi balalaka ebembe mpo azosentir solo mpo aza indisposé azomiyoka bien te donc motivation eza te sola kitoko opesa motive propriété sa motive nyonso okoluka moto apesa le meilleur de ye neni tanke moto azoyoka sola ya bibuka ekosunga motu te en tout cas bopeto ya nzoto c'est très important bapapa bamama tobongisa zala soin sokola na journée même ata bapériode yango ya hiver ma ya moto ezalaka ti yo olobi te hiver de jour na osoka te lelo na osoka te mwasi ya libala olala na mobali ya libala olala na mwasi kitoko te en tout cas fo obenga Saint-Esprit alingaka bopeto Saint-Esprit alingaka soin Saint-Esprit alingaka bopeto donc fo obenga Saint-Esprit na bapropriété na bino eza bien en tout cas tokutani prochainement que Dieu vous bénisse na yebi que message eza passé et ekosunga ba âme ebele nga na bino tokutani prochainement merci beaucoup.